tant na vanda qui a la salle sur 2 ans na boya qui na mamba bota na vanda na banda lo bani bota sikoyo bonero bande ko lo pesa vestine o banda na bota e do mema mwana o combien de fois est-ce na boya ka komema ete pesa ngaye so ki boya mema e na boya ka komema e vanda na mwana na ye azwa swena ye aboya est mwana azo boya kutu na yo akoboya ngana ndenge nini to akokani na yo to akokani na nga yo ka son te batu batala kaka mwana batala ngai batala mwana bakoloba akokani na nani Destino okatala mama na yo boya yo na ko bote ma les di changer okatala mama na yo changer parce que ngala za nga mwa mke komisa ka nzambe parce que okutana ba parents mo est bien o bazwanga bapesa nga éducation ya malamu po sinon te ezala passe yebeke kande makambo makanisi na yo temelembaka makanisi nde ozomema musika eloko eza te mwasi na ngai tika babiloko wana tika babiloko wana nabimaka awa mpo nakendaka mosala nabimaka awa mpo naketele matelemaatemengelo bani départ sikoto banda otalana kaka nde tokolia kotalana aboni boni boyeko ouais yo vraiment été pardon mal à l'aise pardon pardon te mais ça mal à l'aise quand le cola yo moko obimo kende na rendez-vous okutana pardon te likambo pardon te na koma opeso donc mal à l'aise na ndako no moko ngamo na koma tia mal à l'aise mo yo vando tala ngeza te o banga maman non dit habité si que dans la vie, non, c'est la qui nous qui caca. Non, rien. Non, l'équipe vraiment, il y a l'équipe. Nous, on est ça là. C'est que nous avons un cas de joie, mais là, au moins, c'est mal l'extra-dose. Non, il faut que c'est comment tu es. Au moins, l'extra-dose. On est dans la vie, c'est pour moi. Yo, pensa. Eh, non, non, mais là, Malanda, maman. Nasema zikawatea mama de mabe yo ba zone tana ndabu da 10 jours à pas moi est-ce que ce bazongi sur yo mona mo bien pour pas zane ka bo ndinga bilo mo tina ke lidi loba bana abandi mamundo apela ko bola na bien bon mona ka bola ko sole yo la ne bien no ba shumsu na na ne bien parce que ngaku magamni pisa ngaka posoni umuna ndaku kana ngati mayele limbisa ngoza mukuna ko leleni mamu c'est photo le bela qui est clair le bela non boza bana bo place na bana mbana to pesi bana te mais to kutine ce comme kama bi photo loba kama mama bino azala ka so la muise ki biso ku chef to lamba est-ce que to bien comme mais c'est yem do lamba benga fini ibine yaka kana mo pas zora mo mo pipi le zongo yaka na mo yaka na fourchette yaka na mi chou côté la chambre bimisa po ye dans que la lo yaka ibi allez bimisa koto c'est la koto sima yo to yum to mona ngaku mais biti abusa na komona na lelo o monde ku selte yemo o monde ku selte avandi o monde ku selte te eso como que o komba yo no pa makaya bogo da mwani pardon kompona mwani Voilà. So nga le service wa problème avec autant alors que là on nous a mis un qui est pas fait. Dès que c'était beau sur le dos encore vraiment bon fait l'île car. Nga to le maman ça la passe. Non mais maman ko tinga na ya nu na zana. Zwanga peka lo wa mama. Si ko to na la miso za. Nous on est capable de charge. Na nike la bila wa. On bila mais ils ont charge. Nga mama na yo na za munga. Papa na yo azalaki moswahili. Kolinga te ke bikolo mibale wana olanda makila na yango kolinga te kana za mama na so moni lelo na landi yo awa eza na tena ozana mosi na kati ya ndako okomi kokima ndako pamba mosi aboteli yo mosi alingi yo makasi nazobenga yo ezoleka te mpona nini papa yebisanga mama na yo sikoyo mama ndenge boye yawo est-ce que beaucoup tinga na kati ya musala te bobenga kinga na mona ki L6 abenga kinga lobio ya yato koleka kuna lobino yaka na zana musala na dimbu service yaka na bureau okukuta ngai na bureau et puis boye na bureau beaucoup tinga na bureau te ya poto zo même adresse a so commandant mu chipa te meto zo adresse a te yo adresse obenga o adresse bureau na yo o pesa bisote est-ce que eza important adresse ya bureau boyeba te yango eza koto important te ya important ezali ndenge mwasi na nga aza koya kosependre mpa na bino ke ngai namonanaka lisusu na ndako te
nazo kende kotambola na komi ko kende ko baluka komela ba masanga menga yoyo boye bokutinga na biro soki tokuti on na biro po yeba ike rendez-vous na biso tokoya lelo kasi basalaka nini na biro soki boza na programme na bato yo ye na biro ye kosala nini ye kozela bango po yamba bango yango nazeli pona yamba bino makambo ya biro kokosela yango te wana yo kamati makambo na nyonso ozokosela biro na ndako ozoya na retard mpe na ndako ozovanda te yebisanga mama na ngo naza mama na yo malaise yebisanga kobomba eloko moko te yebisanga sikoyo L6 kuna donc yo na mama biso yenga bofanda boyoka nga na koma na problème nini ngala yaka kuna ya ngala kutaka hote ngalo mawana msuti ba 0R ngalo yidi sikoyo yo za mwana mobali mama bino boyebi Kinshasa boyebisanga na nke mwasi na ngai ndako yaza na ngwana to ba bien yaza na ngwana baninga nini ya basi baza na ngona bandako na bango yango za bolingo te ya ndako eza na problème te bolingo te leki yaza na tina na ndako te soko sombi na ndako nyonso mobali abongisaka mpona mwasi na ye nga na tutelaka otolo makasi mpe naza fiere na mutu nyonso komikela même biso bana komikela biso makasi suite ya comportement na yo étudier na comportement yo ezosepesa biso sute ezosepesa biso sute mama comment papa kobana abima biso topesaki bachemise biso topesaki basapato olata kolamba mama liboso banda olambela papa mesiko mama olambela asu papa te un jour boyenga mishu na bali mama olele na ndako na nga mobali nango apesa rapport ya makambo oyo ezosala papa mama ata yo omona ndenge esala osoni makasi parceke naza mwana liboso oyo moboti ntango apesa rapport na ngai mamobo ya bien te osala opasi mama comportement na vraiment ekomi ko bon excuse nga mpona ekomi kopesanga nde kanda pardon vraiment mama ekomi kopesanga kanda ko divine pena nda aza bona ajo aza nango divine abana osimbela papa basukilote tondekela papa bilo mobo oyo biso meme tokosimba te mama ndako eza wana kitoko mama ya kolia azangaka te nyonso oyo aza nango besoin je fais toujours pour ma femme salaire na ngai nayaka nango mwasi na ngai amonaka yango sikoyo ye alingi lisusu nini biloko nyonso nasalaka mwana mokabetaka mbunda bakole mpe babinaka libala eza te oyo ndo tiele wana ya mwana bato ayaki wana soki biloko apesakaki te libala eza oyo ezobela biso wana teke oyo bandako tosa ye fa amonaka azalaka apresence ya mobali na ye amonaka yo ozalaka mpe pembe na mwana na yo bobiloko boye yango ekotaka badia soki ekotaka badia mpe sauvegarde libala na yo azwaka mpe temps azalaka na yo ozonga oyo azosependre ka parce que yo omonanaka te ozalaka na temps te ngamona yaka kuna nayebi sifi mpe yo mpe okanisa mpe besoin na ye mpe mpo boza bino baye boza eloko moko fo boyokanaka bozala mpe na cohésion ya bolingo so ozalaki sikoyo leki na yo neti siko makambo oyo osala ezalaki sikoyo leki na yo neti par exemple leki na yo mwasi baosala eloko ya ndenge wana bosepela yango te akosepela te bon eza makambo ya bolingo na bango de toutes les façons mama nga naswanaka na conseil te eza mama yo ndo ozoloba nga nayoki na ngai nakosalela ndenge yo ozoloba mama nalingi osalela yango nalingi yango sava mama siko abosala mosala oyo eza dimbo business toza babiloko ebele tosalaka notamment ezali société ya bafourniture c'est-à-dire tosalaka bacontrat na basociété soki société wana eza na besoin par exemple ya baordinateur biso tokosela bango baachat donc bacontrat logistique na niveau agence quoi osomeli bango biloko bango barécupere kaka à partir ya Kinshasa biso toza baexpert ya kosomba biloko oyo ya qualité c'est-à-dire avec dimbo service babiloko nyonso basociété eza nango besoin biso tosombaka toke kolivre bango et puis bango siko na nsima baye korembourse biso mbongo kaka ndenge tosalaka mama ngai topesanga mpasi makasi papa bato papa responsable abimaka 7 heures azwi mona mbongo na kolia atiki mais ce qui est grave biloko tite oyo bana olamba 14h 15h nde tobanzi koluka moyeni tolamba koya boye mpe na nzala makasi mama oyo mosala papa asalaka aniokwamaka mosani esenga mpo moto azala leza eliaka akoya babanzi kotelengana na ntongo tomona présence na ye après tobanzi oluka kotosuma bilo na wenze mpo tolamba
to banzo luka to lama nini oh tito vanda kana yo zala nuna idete wana yo vanzi na yo kufeli WhatsApp Facebook allez nouvelle espère le bingaye super do vandi simlengo ya bien na makolo esili pona suki wana na ndinga mabete mama na biso mama donc bino mbale bosenga de avenir balembe nana poso ganga te elo nina loba bino ezambali boso pesuka omoni abakuka mobali nanga yinda kanga bundoko bokanga ngo tala boko apprendre nge loko te loko abana malgré ndebo komi boy bwani loko bokolakisanga te bomwe mobali nanga wana o aza papa na bino ayebi bize nanga très bien tayaka obalanga na bombela ezali nanga te mais a préféré abalanga tina bota bino bokola to yebani très bien bolandaka te yanga na papa bino mbala na bino liboso pe ya suka nde bokoli so bomoni ke nga na osala te nde bosalaka ndako eza ya bino te seza ya bino te so bosali mabe eza wapi mama ene mamsuto kosala atoki ba jeune fille bana balakata nona mamsuto kosala nini siko bokosa te koza limité te na koniki la papa ba suki lot esa nini to kosala mote o masa papa bino eza normal na convider ba pona bino mi balé o nga na salela bino mi balé na lemba bino mukoni parce que yo sa mama biso mama wana za mobali na bina bino za mbali boso suka muko bo onde a ovandanga no benga bino na kata ndako na yebisi bino nde mwana so bako mo vandela nga reno nga na bota bino bo changer ngati oyoki na peso pasi ya nini pasi oyo pesanga na zemi na yo yebi na lela sina sipota tanke mwasi bokola ti mabele zawa mama yokana oza nzambe na biso asi après na onyoso sala ozo maudire biso tozo naza na posa ko maudire bino te naza pe na tante ko na maudire bino te ngam na boti bino to bomoni ke mama eloko na osala te poto eza salite kote sa bombisi na bote bino basi pamba mama nenda kutuma lokwa tozala na mama biso mama ba amélioration donc tozala biso na obana to yeba ngonde yo osalela tango ngana bando osala bo bando mona te bo bando mona te so tozomona na yebi ko bina za matuka bo pantanga sute wa mona lembi akangi bisaka ke yeza ndakuna n'importe quoi mama fioto Papa. Oui? S'il te plaît, vous avez un problème ou bien non? Ou bando qui moutou na se. Na bandi ko be plus de 3 fois pour répondre quelqu'un. Vous avez un problème? Madame, c'est tellement un problème. Bon. Les femmes sont drôles. Naza vraiment un problème. Problème ce qu'ils ont partagé en Canada. Aujourd'hui les femmes sont drôles. Mais pas toutes les femmes. Bon moi je suis drôle. Hein? Nous sommes nous ne sommes pas le même. Hein papa? On partage mon abat. Là vous venez dire quoi? Non, s'il y a un problème, moi, il y a un problème parce que nous, en tout cas, ça me fait tellement mal. Madame, pour eux, nous avons des problèmes à foyer. Donc, nous avons kignati na madame. Moi, si on a une balle en bon. Mais ouais, tout ça, je ne sais pas ce qui a coûté je ne sais pas, donc ça me surpasse. Donc, même Nalia maintenant petit en présent. Problème on yo fandika kawana calme wana. Le problème à moi si yo bala na mbongo na yo. Comme vous êtes intéressé na yango, s'il vous plaît, c'est vrai tout ça là mais quand même que corrélater makambo les kelanga pour comprendre comment est-ce que les femmes bazali na mboka oyo to na mokili oyo.
Oui, entre. Entre. Grande dame. Mams, c'est quoi? Assieds-toi. Tu viens d'où? Du service? Ah, c'était? Oui. Et puis, moi à l'aise. Comme ça, moi. Comment? Donc, toi, tu finis à 17h, tu viens chez moi à 23h et puis tu me dis que tu service. Vous en avez mis ça dans la bâtée. Non, si vous en avez mis ça à partir d'aujourd'hui, dans mon temps, tu as un salaire à l'Ibosso, il faut baxer là. Parce qu'il y a un habité, il y a un habité comme ça, moi, je suis là à 17h. Mams, dans ce pays, il y a trop de réalités. Franchement. Congo, à part Moussala ou Ezali officiel, il y a aussi Naba Misala Missoussou Ezali officieuse. C'est-à-dire, après moment où okoki kozala na bureau, après aussi moment wana ba service Moussous pezala. Papa, vous avez ma casse dans le bouton. Comment ça? Écoute, là, ce que je maman est sérieux dans la tête, c'est ça. Comment c'est que on lui fout dans ma casque au petit service. Comment ça? Laisse-moi te dire que tu n'as rappelé. N'a pas eu à yote. Est-ce que maboya ngo? Ezala yanga. Koloba ya yote loba ezaka ya mwakangu na ngai ya mwasi na ngai. Bon, ndako ezala yanga na rappelé sous. OK. Parce que yoba héros. Pourquoi me na ndako na héros te? Pourquoi? Songo nga mo mkolo ndako na comme ça 23h libana ndako na ngati. Siko yo oui, là, 23 au moment où il y a aussi ça 17h, puis oui, ça a volé Canada pour na yo au banda awa. Ce que tu veux dire 23h, et pour son maté. Mams, il faut comprendre kanga. Na ebiso a bien que misala ya mikolo e comme bongo. Après ère à service, il faut les sous moi temps à consulana ba collègue, ko se partager, mo ba bloc meke et après na esi ko pas ya la grand prêtre, la reine mère. Na eko mona yo donc mabeza wa pinasi yo mona mais oui parce que à 17h tu vas vendre aussi minzelo ki ba ero yeza ba ero yo zonga parce que ba ero yo yé pozonga ya non tiko tianga na équation ko entre l'équation mais oui ta yibi mam santé donne-moi ton téléphone pour ça là non et sans téléphone na yo pour ça non et ça na single sans téléphone non ça je ne te donne pas tu fais quoi avec ça va me donner oui. Si tu sors pas, oh là là là. Quand on a pour moi un amoko, oh là là tout le monde suit. Luka kimia ko, luka pe kimia. Oh là là, il y a le kimia. Bon miko si ça na na. Hein? Et où mon amat? C'est pas la combien d'heures? N'est pas à 5h, parce qu'on calcule de 23h, 5h. On a yebisi OK, na zaki na service. Où est le mal? Oh. Oui, entrez. Papa, ouais. Tout ça, ma chérie. En tout cas. Moi, il y a un bon guide. Bunga poignée. Prenez place alors. Merci. Merci. Ok. Là, vraiment contente au monde, hein? Oui. Ah, et pas non. Le Congo. Ok. Naïe, na tunika na quoi na ba bisinga. C'est en place au Bunga. Oui, oui. À part ça. Non, ça va. Comment est bien joué? Tout comme ma casse. Là, il peut bien. Non, la bien, tu n'as zéro. Yo son affaire na soki na zana yo. Eh, notre pépélé. Bon, Laure. Oui. Ce naïe, c'est juste pour mon endroit, mon place, ma go et bisaïngaï. Na mon idée, c'est bon, mais j'ai à te dire. Donc, j'ai à te parler. Attends d'abord, je te demande combien de mon maille. Non, je me pose pas un problème. Il y a un moment, on va faire tout. Je pense au Monangaï, Jourouana, Nazaki trop pensif. Là, on a un problème, moko, les autres dérangés vivent. Je t'avais dit, j'ai des enfants, donc des filles.
ce sont mes enfants. Mais il y a un problème à la maison. Naza bien te disons. Depuis que je joue, on a déjà. Aujourd'hui, la sœur qui n'a pas de problème. Nazali. Il y a ceci. Donc, comment on a eu quand d'être humain qui, dans mon moment où je vois comme si on a comblé 5 ans dans la vie. Je comprends sa raison na bateau à l'oba d'âge oyo. Bateau moussous baza na kingo. Mais baza na mayakate. Papa. C'est ça. N'ébité. Aussi au monde ndako yango. Oyo, eza déjà pas na yo. Présence on de ana kati ndako pour combler ba vide nyonso ezangaki. Bana wana mibale baza bana. Parce que pourquoi balobaka soko lingi soso lingala ba makini na bana. Le rôle est bien qui yo no botité. C'est aussi bien parce que ngana kasha bana je l'aime beaucoup. Ba comme des mikolo. C'est pas comme des grande fille. Mais nous en a pour ça na mona ba. Sans problème. Ba comme des grande fille, nous avons besoin ba fanda na isika mo bazo éducation bien. Parce que balobi éduquer une femme c'est éduquer toute la nation. Ce qui est éducation moi si surtout et baby. Progéniture na épée éducation que vous avez bien pour nani à quoi assurer éducation na bango. Pour maman dem te assurer que éducation est bas. C'est ce qu'on a expliqué. Au moins, il y a qui temps, il y a 20 ans, il y a un thème, il y a un gérer ma maman. Mais pendant les 8 ans, il y a 20 ans, il y a une solution. Ma mère a dit à mon polo. J'aime bien que un rapport, il y a un tout le temps. Le loco, il y a une maladie, il y a une tension et comme moi, ça moi, je suis abonné. Soki naozwa temps ya kopartager na kwani po tinde moyaka nazwa temps ya koétudier yo na mona kwa oza maele peut-être na mambo mususu oloba malgré na seka nanga yango mona ko mozwa temps ya kopartager makambo na yo o na omona yo uzala mo maele kande balobaka l'équipe ezwa temps ya ko conseiller soso malgré oza mo amke oza da mobile koko yeba ndenge nini ya koyedenga pe na ba conseil koko yeba ndenge nini ya yebisa pe ndeko na yo en tout cas ndeko na trop c'est trop so boyeba ke mutema ezali bendete L6 donc naza ko comme tout le monde boye na vivre na misère tout le monde nga ba sembler na sala ko parce que ma ndako nanga na lingate ba voisine nanga ba comprendre nini ngo eza ko se passer na ndako nanga yango na sala ba sembler na ebité bato mobalo ko linga mwasi mais faut respecter mwasi na oya ndako basi oya mal à l'aise na ebité soki ba kota bazota ta ya vanda ta na ba de l'école na ebité soki bazota ta ya koyeba ta ke mutu a se comporter ndenge ni na mobalo aza marié au bon vous TV hein ya bon sa mère hein faire comme ya am sublo mama ebisaka maman za ebisa msu ya ko mobosa na ngwe maman parce que soka jouka ka yek so ngabo mai kaka aboya yo ndeko to bo mama hein mais non comprend TV en vous moi nini pe jo na benga ye no yamba garçon mon téléphone ye ne si passer nga fi na so na ye o TV so kipe ba maladie na ye atambola na bango o ba benga so ki diama wana o tala no fois ça mutu o lobika o aza voyou so quotidien bien ozanga criminalité o batu ya na ko moni ngotambola na bango. Mais moni wana za vie na ngai ngala ko encourager les martyrs et le but est que quoi ça vie na ngai asa busoba na encourager les même nzamba za likolo opinion ngai on pas na mère oza pe moi na bato oza na famille na yo nga so na bike ba bike yo za mabe nga moni na fanda kana to sa kaboye donc na ebité muto ba ke yo za mabe nga moni yaka ah mère no ya mangai ya mukeso za lo pesa ngai emsu bambongo yo pesa ngai emsu ya transport emsu via pesa ngai ngote emsu no ebisongo lelo mais yo za mwasi maman on a biso oyo même mutu nyonso ya famille totanga kona totanga biso vana mato 8 ans na maman emsu to tonga ke boy otsaka ndako no problème jamais na ya awa nakuta pe yo moko na osaka musala ke bana misala nakuta ko tout le temps na musala ozaka soya mwana ozaka soya mobali na yo mais so comprendre vie na habiter soki ni na moko molata yi soko monique ba monique zo simba te zo ba décision na yo
pour vieux le quoi ils ont tiqué l'état ou le baranaoté n'est pas basé les hommes mataillés il a mis tout sur télémi que bique sera changé té au tique ndako au moins que vers changer marqué bloc ça la vers lingarayo yo mo siko faut yo mo faut télé manam mais attanga na le belinga za ndeko na ye mi yo za mo sinaye yo ne faut pas décision au télémilaye biso famille nyonso to za na sima na yo pour ba bêtise nyonso yo sala merde biso to mona net ngana mona rango ngamona za témoin ba ona monaka lelo so bokabola lelo boye bobana tina commune na na opedre ye po biso to côté la été po moto côté la za té mais do kita yo nesko ngali ngala so so tete na solo ba makambo ke o yende bamba sala zo ye bangote merci L6 na yo ki na ngando lobi non naninga vraiment na komisa mambo tina suka normal pour lelo lokwa ya mona katanga la building yo eleki ba building nyonso yo ozaka na mote na kondima na ngai nazonga na vie na biso o tozala na bo bolingo za tata batelo building na ne loko yo sala ezate lokwa bino mo boye ba mabe ya ndeko na bino ezaka malamu mwana nga ovanda na ye po parce que ndo ina investir à gérer bien. Donc, on a un téléphone, un téléphone, mais un téléphone insolent. Donc, vieux mouli, mais habitez mouli. Il y a beaucoup de finga qui ont été. Mais on a finga à la téléphone. Mais mère. Il m'a dit tu vas où tu es, tu vas qui gâteau dans la galette. Oh, c'est ça là. Il nous peut se répondre. Bonjour. Les mères est bien que ça y est. Comportement maman est là. Maman je sais en tout cas c'est pété. C'est pété. C'est un mois non. Non tu es beau. On va c'est non beau solo. On sait bien que maman a comme bongo. Maman lamba tena ndaku na papa biso tout nique la papa na chambre biso. Mais pourquoi il déjà? Papa to koko. Papa Adam mobile. Mais vous avez écoute d'abord. Vous avez mais le coli déjà. Vous avez Bangombe, vous avez penza, vous avez penza. Coco, est-ce que vous avez un âge de biso quand vous avez un base? Vous avez que la papa va soulever, on a bassé. Vous avez la maman chambre bordel la bombe. Comment ils ont mis ça? D'accord, comment c'est sur le dos de maman c'est la mine à ton caracoy, bon fort, ni primis. Maman, à qui pas kata masanga te na lanti ko nini yango boy ko. Yo na kuto na ji. Eza nini vraiment maman ba laisser nini ya komi na nini. Nini yango na comprendre. Na oye ba to. Na maman o abota. Ndetse ka imta bote na kuto na komi le baku. Abota ninga te. Papa, papa so auti musala ye boye na place mama yamba ye ye wana kuna banjo so alisa na place tata mama tele mai usko ye wana kuna auti mishu te maketa mai usko kete tata no mai usko obenga ta papa te tata na yo papa ko ya beko mama otuna tete kendeni musala le kana ki papa ko ya mnore kauki na nzala la vandika rotale tout monde ngo biso ki nota ba camarade na biso o mona ke papa na bango to ko to mona mama na bango manière na oyembela papa na bango peso na senti mais pas biso ko du zéro to mona ngo to ata ko yamba ko longola papa do ba nyonso papa mo misela nyonso papa na ndenga ko mopana papa ko ici yo bagai ici na moni penza bana mikoli mikoli vous avez encore dans la main mikoli donc kula bulongo makolo buye pa nanga c'est que ça ne va pas na ndaku wana ndaku makambo ya mama na bino na papa na bino ukota te tangu tu zali kambo bongo na ndaku ya bango mibale bino lutala na misu ngamona kusola na mama na bino et toi ça fait déjà quelle classe de maintenant? Oh, le plan dans la poste aussi. Quelle classe de maintenant? 6e. Et toi, oh, déjà? Comment tu as un foufou de peur? Bon, toi, tu mets dit à maman, rien. Viens dire à papa, hein? Oh, Alors tu moques moi?
Ah bon, moi aussi je manque. Il appelle à monsieur Gabi. Il faut t'aimer la moi là. Il faut t'aimer la yo mo emo polo belaye do banga kae amwa na yo so tiki nengo na boye abomisa mona bata mukiola na. Kasi ngana na olobela etendeni. Mono ngana boti. Makamoni yo solo. Ngana banga mono ya ngai. Kuba ozuki ba rapport pas moi siné depuis mais pour l'obélaye na comprendre te maman soki nene ko ali via komi na ngoko maman ali via komi na ngo o pesa nga raison o bien nga raison que akota maman na désolé ko ali da mosta comme si se plaindre akoti sate tala koli mbango kozika munoko akoti sapana nini aza mutu akozonga sima akovanda akanisi mosi azaya ni azape mwana bato elika mwana bato kasi komela utika ka nengwana na miniti wana aza mwana bato abala embongo aboti na ye eloko yeso ko saba bala na ma commune yena mosi na ye so ba mitu moi fio na bi a décider que la maman sale ke baboya akokende pa ite yo ba ide ozozo yango wana kasi ko ke yo lobinga na zo telemela mwana yo menga na zo banga ite na kotelemela ye aza ya ngai mutu mafana suna ndaku te na ebite misala ngo suna ebite mbongo ngo la kasu mutu ko moza mbongo ndeko mike ko maloka mutu moko boye na ndaku azakate na kenda kuna tenga la piti na butete akozonga mutu nyonso wana loyenge akozonga mutu aza boti na mosi wa soza kingai mutu atsoya kinga asaki gafu moko boye mais na biso na ebite chaque jour zo ya changa makeli na ndako bon yo ngi osala ngo yo lingi osala yayo nga za ngai nga bilesi biso ba yosanga ko sala nga so na mama so na bali na pemi jour mo kamwa no episoke mama nga na obala na pemi supe okokoma bongo mama nga mama ya bandai bongo mais nga so nga atala ko mère ndio za ka bosco na sala mwasi mo mabe elle ko na sala mama yo mabe donc nga so na bali mama jiko na episoke mama na obala mama na pemi tika aza mwana nga na hotel melaye na boite te na l'action bango oui bango sans problème gape na betile bon liso monika na poko wana babengai bon mutabenga ngande aigle chupette petit babengai abani otuna nga ba situation na ndiko expliquer puis na betile pe liso na yo let's go ayo betile pe susu